sur rencontre à Tshisekedi où il fait beaucoup de travail mama ya liboso ndeko Tshisekedi dans service à renseignement te ba ebisaye que Kagame akoya te pour garder ba honneur ou dignité relation extérieure ya service à renseignement pour nani boyebisa ki ndeko Tshisekedi na été akende na Luanda ta ba okisi soni aza kopesa mbote ya kisoni azopesa président ya Luanda wana ngola mbote na soni nyoso Kagame ayete mama tala ndenge ba okisi ba ridiculiser mboka na biso tala ba komisi biso noko bato ya pamba président yo ozali ba ko agresser yo ozali victime yo nde Rwanda m'agresse Rwanda za ko agresser yo mais yo kaka wana oza victime ko agresser yo oza ko wela mbango ke nokuta suna muta ko agresser yo na Luanda et puis okomi kuna aboyi na ekoya maman il ne fallait pas il ne fallait pas il ne fallait pas il ne fallait pas maman Tatiana il ne fallait pas ta bloka boy il ne fallait pas Congo il ne fallait pas tout na président quoi Tshisekedi il ne fallait pas président Tshisekedi dans le Congo que na Luanda il ne fallait pas aluka so kutana Kagame maman Kagame kaka na lola ngai na Kagame to kutana kaka na lola mais aweli si komata avion mbangu ye wana kei na Luanda okutana Kagame ngo boyine koya azomela café Kagame amela café na ndako na ye akangi maboko azomela café ba koya te négliger na compte wana mais tala Tshisekedi akei mama na yona ngai bato ba kolanda biso est-ce que nous méritons vraiment un président comme Tshisekedi au sommet de l'État Tshisekedi a une diplomatie Tshisekedi a une géostratégie Tshisekedi a une géopolitique Tshisekedi a une sociologie de conflit Tshisekedi a un rapport de force Tshisekedi a un avion akei na avion tellement que soni Kagame aboyi koya soni monene c'est grave mais on dit que national bino pe ba politique Peter Tiani c'est un frère pour moi tant que l'émission dit que c'est un frère et on se respecte ndenge ba humilier Peter Tiani na bandeko ya opposition salinga soni balakisi biso lokwa Peter Tiani azanga eloko olia na ndako epa na ye azanga kusani ya kotia balipa polia ake kosenga kozwa biloko kolia ba filmer Peter Tiani ba publier na babita la lokoso bino bobengi Peter Tiani aya na fête na bino ayeta bo humilier bozwa leçon siko boyoka Peter Tiani bandeko nyoso bazaka ba critiquer régime en place bakotika kolinga bino ata mukolo moko te na régime oyo bako humilier bino tala ndenge ba humilier Peter Tiani na yoki même que enveloppe mbongo bapesa batiaki na enveloppe na transport et comme na matoi na ngai après kolia bapesa bango enveloppe na yoki sanga ba humilier bino toza au courant na mbongo bapesa ki bino pa maman Denis Dakeru mbongo bapesa bino na fête wana bako ta transport toyebi yango comment est-ce que un journaliste oyo senga za la constant ay ba koteka ba information avec okende ba ridiculiser na lolenge wana c'est très grave to sengi na bino bandeko nyonso oyo bozana biso longo botika la constant mais pourquoi ba humilier ce Peter Tiani pourquoi vous photo na etanga za ke kozwa biloko kolia bala kisama na mokili est-ce que c'est respectueux o inviter muto aye pa na yo ba ko sala musala et za ko kende kozwa biloko kolia o filmer o tia na réseau solobi tala ba journaliste lolengo donc c'est comme ça que régime bazana valeur ba yebo pesa de valeur te mama ba yebi ko minimiser ba ko humilier ba ko ridiculiser ba na féliciter mama Tatiana ngo kende ki na fête wana te ozali mama Tatiana ba na pote boyeba tala journaliste totika na yo moko ya ba journaliste ba moko totika na makasi mama Tatiana kende ki na fête wana te aboyaki okende kolia kozwa mbonga transport kuna aboyi mais tala ba okende ba ridiculiser bango c'est très grave mboka il faut que ba ko respecter mo obengi singe pa na yo opesi biloko kolia du coup au filmer comme on na réseaux sociaux transport opesa ngana tana poche ba tout ba yebi mbongo opesa kingai pona nini poni ko ridiculiser ba journaliste boy c'est très grave il ne fallait pas Peter Tiani il ne fallait pas okende Peter Tiani il ne fallait pas okende fait il ne fallait pas Peter Tiani mais mutuya ndeko Tshisekedi aoki so na Luanda to ki so merci beaucoup.